la bazara na côté. C'est dit avant on discuter les Congolais dans des choses à discussion na foufou. Ils sont juste dans foufou comme la discussion. En tout cas, ce qu'on a une discussion té. Na lingaka débat. En té, écoute on a un débat pété parce que ce to bandika ko débattre to zonga na forme de discussion. Na lingaka partage. Partage. Pour vous permettre même ngai pe na me nourrir na ba vertu oyo zanango oyo peut-être pas na ngai ya ignorance. Na koloba na bia benji alobi oyo bon na yebaki te mais sikawa na yoki keza boye na moni keza boye et l'heure na kosala pe ba enquête personnelle na ngai na omona ke ezali ndenge yango voilà. Lelo tobodi Koffi Olomide oyo azaki na Côte d'Ivoire akendaki en fait en fait qu'on fêtait 45 ans de carrière. Je ne sais pas, 45 ans de quartier latin, toute la carrière. Il y a un commissaire en Côte d'Ivoire, un commissaire roi. Il travaille dans Koffi Olomide. Bon, c'est une forme de reconnaissance parce que musique qui a Koffi, indima makanga mbwana. Soko yoki bato azali kobwaka liboso période wana Ferdinand Sauvi Fefe Sauvi d'Abidjan oyoka ke eza déjà kuna donc akotaki facilement Yves Zogbo Junior moni omona kezaka ngambo wana et puis côté kuna bandima qui est soki lelo bakei ko reconnaître ye ba introniser ye Charles Lati Varese c'est dit micro la mission ils ont glissé donc ils ont normal ils ont récompense bazo reconnaître comme tout simplement un porte-étendard de la culture africaine voilà moto a simbi culture africaine d'une manière ou d'une autre à cause à la Congolais et reconnaître yé na Côte d'Ivoire comme si roi kasi comme roi wana ezali royauté honorifique OK ezali royauté honorifique c'est-à-dire na rang ya batu tozana bango awa na baoyo basimbi culture yé tozali ko reconnaître le roi mokonjo asimbi culture ya Afrique et biso baoyo to reconnaître tozali ko s'identifier na katia oyo yazo présenter biso le la culture voilà. Est-ce que Koffi Olomide a mérité comme roi la musique congolaise na yo monaki royauté na yo wana za roi ya musique congolaise oh ya solo l'air bateau ba introniser ki wana balobaki kaza roi ya musique congolaise balobaki ba reconnaître ye lokola moko ya bango na tribu wana et reconnaître le kola moko na bango yango wana et tomboli pour azala le kola porte-étendard ya culture africaine ouais abaki teke ndenge to tomboli awa okomi roi na Congo vous comprenez que on est en direct on a qui voilà mais Charlie Kadima ba te belé lobby sur 45 ans à Koffi Olomide que Koffi Olomide 45 ans il y a quartier latin non il y a quartier latin baobenga ngo 45 ans de carrière te baobenga ngo 45 ans d'existence il y a quartier latin mais non lui parle de quoi on parle de 45 ans de carrière. Est-ce que Koffi Olomide n'est pas bandit carrière professionnelle? Il a déjà 45 ans. Yo bandaka 1978, 77, et 78, 79, 80. To banda na 77. 77, à 10 calibre. Kasi te to banda nanu, to banda nanu ko compter. Kasi Senza malo senza, oh, ani boyeye, ani, année nini, 77, 78. Ça ton nisiko to compter. 2023, moins 1977. 78. Et ça à combien? 1978.
tu as 78 ou 77. 1978. Ouais. Il y a 78 pour Nippo. Il y a ça là, nous moins. Il y en a 78. Bébé. 45 ans. C'est quoi, à l'objet photo, à l'objet vrai. Ils ont fêté 45 ans de carrière musicale. Il y a Kofi Olomide. Ça fait 45 ans qu'il est musicien. Oh, il y a Zobo, il y a Ango, il y a une musique. Ah, on a un PCO. Na ke musika te na pesho pe na ba référence ya banzembo minyoko minyoko lonzoto boye senza malo senza oh ani boye ani bolo belanga bien 78 jusqu'aujourd'hui il compose et ça reste gravé dans les mémoires des gens. Ah bah tu vois ça bah analyse il y a Kofi Olomide ça fait 40 ans bon s'est trompé. Oh bah ça nini Kofi Olomide il a 45 ans, il a 40 ans. 40 ans, bazo beta le solo, ba beta le solo, ba on ba il y a 40 ans, ils ont nini. Mais la carrière musicale de Kofi Olomide aujourd'hui, en 2023, il totalise 45 ans. Nzembo yo yembi, 78. Et là Nzembo Kofi Olomide. Il y a Kofi Olomide, na vive la musique na Papa Wemba. Ba yemba ba mi balé. Oui. Voilà. Ils ont dit que Papa Wemba yemba te comment likolo Kofi Olomide comment Papa Wemba te likolo Senza malo senza il était chanté chez qui par qui na Kofi na Papa Wemba na Fafa de Moloka je crois dans la kati 45 ans yango bo mistaka so banganga o tagana vraiment histoire ya musique ya Congo bien te. Ah bon? Bon ben tango na bandam na ba morceau o bino bo bandako kende le concert. Mais bando existait pour yo kende concert te. Donc avant yo ba biso déjà baza o kende. Ba yebi déjà que zalaka. Pour sortir les rwanda ko fait bimisa ba 45 tours. Ba tumususu ti ba bandaka o bimisa na ba CD. Mais au moins on a pas comme monoko ebele kolekana bato ba misaki na ba 33 ou 45 moni mais Kofi lelo nakino musika te lero lobi na ngaka na lobi na yo bon mais wa pela lobi ba wenge 4x4 eza mokolo ya Kofi na musique te a ça confusion peut-être que wenge 4x4 ya mokolo ya quartier latin mais à Kofi. Ils comprennent? Baye bake Kofi, même dans le bango, nalela nanani awana keleli boyenzawe baninga bakimi nakati sanga mama moi mobimba na mawa butu pe kutinga boye na beleli ebale yo kamela ngaite Nadango na miyokeli mawa et Mbonge. La première de chanson Oyo Viva la musique à Ibima Nango lorsque Babengani Papa Wemba na yoka lokole Viva la musique à Ibimi na nzembo wana Mbonge 77. Mais le compositeur de la chanson c'est Kofi Olomide. Donc Kofi abanda musique ba msusu ba obeta nante. Ezolandi? Ba msusu ba gina ntam suna âge ya kolo tata na ndi mata agino simba micro te. Donc zanango loko ça il a débatté. Baz Luzonga batala batitra banzembo na tangi. Batala princesse ya Malo Senza Malo Senza. Batala Anibo batala banzembo ebele kutu na otanga batitra. Omona Kofi Olomide 1978. Mais les Rwanda zapeka na étudiant. Mais abeta déjà.
ayaka pe abeti vive la musique au mona ye na ba podium ya vive garantie pe ayembi liaison bato baosala oyo apela sali ya kolobaki kofi akuta biso na miziki en tout cas te ntango so quartier latin moto ekuta wenge mais kofi te moto akuta wenge non ka nde tozoloba boye baimage bakozongisela biso yango totalata ti tomona bakini show bakini kiese bavariété samedi soir kofi azoyemba na papa wemba na podium alati costume ya pembe wenge nde ezako bete pai te wenge eza génération moko na biso Eden Muzika ngai nde fondateur ya Eden Muzika wenge bazali bana mai na biso baza biso na bango Eden Muzika mais l'air wana déjà Kofi aza déjà Kofi Olomide oyoka ngo depuis eza lisolo to osala la discussion te makambo tamso ya moi beaucoup plus important ya kolobeza que oyo wana na kino kaka na 2023 moins 1978 vous trouvez combien 45 ans mais ça a fait 45 ans de carrière donc carrière il y a Kofi Olomide en tant que Kofi Olomide individu artiste voilà va confondre en côté na âge ya quartier latin non tant que bazalinde que ça la confusion il y a existence ya quartier latin na carrière ya Kofi Olomide. Ouais, merci Charlie Kadima, merci beaucoup à César Pacioti qui soutient Ferrigola le 24 juin dans le stade de Martyr Bagola Nyonso. César Pacioti a le Rotika Ferrigola T à Rotia pour merci à Code Mondial Yaouli Moucheni. Marshall les souveillé ça Zalagana Yolo Dallas na restaurant Yolo Ezo Ezarana Dallas bana Dallas Bolia Bio na restaurant Yolo Ezo pas Marshall les souveillé ça. Vinanga Charlie Kadima question moko yelinga na tuna question lelo Charlie Kadima étant que ba titre nyonso yoza na lelo na musique na biso ya Congo lelo ndeko mokene tokolo ba musique ya Congo eza toujours na ghetto porta ghetto kasi na ba kite mutu azaka kolela ngo ya Viking ya Jean mutu azamani alela aloba musique ya kina ezaki musique ya na ghetto et tout. Avant, on ne comprenait pas, on ne saisissait vraiment pas ce qu'il voulait dire. Mais après avoir intégré l'industrie musicale, producteur, éditeur et tout, on a contact, on a recherche, on comprendre qu'il a raison. Et il a raison. Que la musique n'est pas ghetto. Pourquoi il y a un ghetto? Tout ça bêta. Tout ça a succès. Et ça consommé partout en Afrique, même en Europe, et ainsi de suite. Mais toi, il y a un problème, il y a une industrie. C'est-à-dire, qui est le producteur des artistes congolais? Qui est son distributeur? Qui est son disquaire? Ça veut dire quoi? Pour le moment, il y a produits congolais, camerounais, il y avait aussi des blancs qui produisaient des congolais à cette époque-là. Si on a la musique, il y a des congolais mingi. Oh, yo zo beta masolo ya ba Camerounais ba za produit. Au moins que Camerounais ont tant mususu aza reconnu le col producteur té en France. Moni? Na ba komba minene ba bazali nango. Mais za komba munene ti, komba munene za komba munene pona succès na e, tam so pona lara nango. OK? Mais aza reconnu le col producteur té. Na boyi ko tanga ba kombo ya batu. Moni? Même yé moko vieux Kester. À se faire produire dans JDK Décor. Mais JDK est reconnu comme architecte. Il est encore en vie. Il est reconnu comme architecte. France est un statut, le col architecte. Et il est le producteur. Au Canisi, que lobby disque d'or est na maboko MNE. Parce que nous avons produit qui est reconnu ni comme major, ni comme indépendant. Donc il a posé problème. Moni, il y a un moment où il y a un gens ok. Mais petit, nous, il ne peut pas. On doit faire le portant. Oui. Il est toi, petit, il ne peut pas. A faire le portant.
les lois la kisi biso que soki oza na producteur ou aza major soki ba distribuer na distributeur ou aza reconnu bateki yo na disquaire ou aza agréé bango nyonso oyo bazali ba membre ya SNEP disque d'or na yo ba certifié yango pe ba reconnaître yango. Est-ce que vous comprenez? Yango na loba fungoli porta. Mais dommage que le king déjà il fallait azala na banda linga tombo la petite le boko penda fallait quoi Kester nga tombo fallait le boko. Oui. Parce que doléance ya Kester na lobby yango na répétaka yango ba ozong sa ba image bozong sa ngo kango ya ba génération nyonso il se plaignait que notre musique est dans na ghetto. À un moment là, papa m'a bazaki abando se plaindre. Oui. Musique ya eza ko ba ko film de bazaki bazaki na ghetto. Oui. Parce que producteur Mouyombe production. Au Mouyombe production azana l'art, azo produire, ayebi ko teka ba cassette na ba nini tout. Mais na France c'est pas yé ba déclarer profession charpentier. Donc, il y a 1 million d'exemplaires. Mais tu as un disque d'or. Tout le monde peut commis certifié. Il y a une question déjà. La résolution. Muto azwaki disque d'or yozo kanisa wana. Talaka ane azwaki na album ya zwelaki. SNEP aza na internet. Yo beta kaka otala résultat nini ekobima. Na uti koloba na yo awa ezaki Benji na Charlie bana ba concurrence. Sikoyo producteur ya Charlie Mateso. Sikoyo Mateso alobi il faut à diminuer Benji. Après si Charlie disque d'or, Charlie a laxi disque d'or. Mais Mateso yemo na nukuto en tant que producteur. Aza ni major ni indépendant aza agréé te ba ebiete. Sikoyo moi beaucoup ça disque d'or wana na répertoire ba disque d'or exacté parce qu'il faut bazala ba reconnaître yango na toloba lingomba oyo yebi ko sangisa bato oyo ba produisaka musique pe oyo ba distribuaka pe ba tekaka yango. Voilà là où se posait le problème quoi. C'est un problème autour zongela sous les mais lelo yo eloko nini esala ke bato balobake depuis tango ya lwambo ti lelo fali po parler makambo na zoloba ozoyoka te ya ona ozongisa biso kuna na tina te soki yo lelo yo il est le premier à être certifié. Et ça le quoi botanga bovida banchik ti maintenant tout le monde a un certificat ou bien un diplôme te. Et mukolo tozu diplôme moko na famille to yebi ke laisser le diplômé à famille na biso yeyo ataba ya matie baloba ke bango basilisa université to na problème te. Mais to yebi ke oyo école ya bato musique et pesi certificat fali. Voilà. Est-ce qu'il faut tozongela ka totanga ba kombo ya banani na ya banani? Non, ils ont pour créer polémique ils ont mutuna makolo. Lelo Charlie Kadima état que Congolais est fier na fallait papa. Très fier, fierté. Très fier. Voilà. Et surtout que à la génération Bercy Yangamo. Donc voilà que tu as le train na Betchesco trop fier de Fali papa. Oui. Lelo batu ba traitara Fali papa artiste ya lokuta. Ou sala makambo na lokuta. C'est-à-dire quoi lokuta? Qui Fali papa à se vandaraye moko. Qui ça ba disque on ne peut que se vendre soi-même papa. Yemo muto abimisa rapi monga misombeli pa kuma na disque d'or certifié. Ah. Yoko lo bani. Bon. Siko lokola ye abimisi mbongo. Amisombeli. Mais mbongo ebimi ya ye na ndako. Ake amisombeli ba disque na ye. Na FNEC. C'est que FNEC a koti mbongo. A sali pe facture. A sali facture comme disque vendu.
sikoyo Fnek mutu fo kende aloba na snap ke na teki autant d'exemplaires fali mutu akokende te sikoyo leur Fnek akoloba ke na kokisi 1 million d'exemplaires bokoboya po fali ye moko mutu atindaki bato basomba ou bien fali mutu akendaki kosomba bokoboya te po Fnek mutu alobi mais ezali mpe eloko ya sika te ba Beatles babima na Angleterre na Londres basali premier album na bango producteur na bango asalani abimisi album mais mouvement loko yebanaki nanu bien te ya bandika promo na ba radio papa mais ye moko lisusu akeye asombi lisusu ba disque nyonso abimisaki bato bakomi oyo soko bayeba aluki eza te soko bayeba aluki bayebisi bango stock esili soko bayeba aluki basali stock esili mais promotion loko elekaki makasi le même disque il les a revendus doublement azongisi yango lisusu na marché to supposé que ezalaki 10 francs lere azongisi yango na marché azongisi yango na 20 francs ye arécupéré na mbongo ne ya tour ya liboso na oyo ya tour ya nsima ateki baartiste ateki bango atomboli bango mpe mbala moko mpe bakende te donc eza stratégie marketing soki fali asombi ye moko problème na bango eza wapi bango mpe basomba ya bango te bana na bambongo te baza nango basi bayebisa biso bango nyonso baya bamillionnaire te sikoyo eloko nini ezotungisa bango na kosomba fali azosomba baalbum ne ye moko mpo bango mpe baza kaka na bamillion ya kosomba baalbum na bango te baa nango te balingi baartiste bafanatique nango basombela bango bon alors bazela bafanatique mais lokola bamoni ke fali ya misombeli ya ye dika somba lisusu somba lisusu baa mpe bamillionnaire bango mpe badébrouiller nde nini bakosomba oyebi ke eza badeba moko ezanga motu na makolo attentat ngai na quartier latin attentat ezwa disque d'or nango ezwaka wana mpo na nini bateka version radio ebimi liboso bato basombi bayoki banzembo eza mikuse bamosusu oyo bazalaki mabanga bayoki bamabanga te mais Kofi azongi kini lera yawa ayo koloba na biso te il faut passer message ke il faut basomba version intégrale mais ye ayebaki version radio bakotyango na kiosque tete mais bato basombaki déjà baversion radio mais lokola ezalaki 500 000 exemplaires ya oteka bosombi déjà 300 ya version radio lere bazongisi version intégrale kaso bosombi 200 siko ndeni ni kaya fali mutu ezoswa bato mutulu c'est-à-dire booluka mutu alibandi sili quoi baaluka mutu alibandi sili lelo Charlie Gadi m'a fallu pour passer là un disque d'or certifié lelo bato be batraita qui ont 5 ans après boyena boy lelo tout ça qui une émission lobby que déjà disque yango zo kende déjà tokomona ba 80 quelques mille dans peu de temps tout le deuxième disque d'or un disque de platine lelo fallait disque de platine depuis Congo banda ti lelo disque platine ya na Kinshasa 100% congolais les rey mago fali popa sikoyo wana pe susu nazaka magicien po nasali kaka calcul natali l'air azwi disque d'or natali nombre d'exemplaires vendus natali le temps qu'il y a encore de vie de l'album sur le marché namoni que dans quelque temps akokisani deuxième disque d'or so azwi double été azwa platine est-ce que soki azwi diamant bokokamwa mais toyokana soki azwi okokamwa so na nini kama nanu kaka ti lelo yango ngai nalobi sikoyo formule 7 ndenge tozokende yango ebimi na décembre mais aza déjà na banzembo ya na kati oyo déjà lelo oyo ezomarke te que ozo prophétiser que formule 7 on appelle disque d'or certifié à bomba et yango kutu ekozwa yango beaucoup plus vite que tokos
parce que tout le monde a résultat dans le terrain. Il y a un coup de bokeba, il y a des diamants. Oh, Formule 7. Dans le Angleterre. Formule 7. Oh là là. Et ça dit qu'il y a plus de diamants. Dans le bien. Bon. Ce qui est au Tala. Dans le bien, l'album est venu en décembre. Le 16 décembre. Le 16 décembre. Les autres, le 12 mai. Donc à peine 6 mois. Donc, dans le cycle de vie album minimum, nango, ezali une année. Minimum. Cycle de vie moyenne, ils ont 2 ans. Maximum, ils ont 3 ans. Au Canisi qui est Formule 7, 3 ans sur le marché, ils disent qu'il y a des diamants. Quand on a dit que lelo. Tu vas au là, après ça va raison ainsi. Mais ce qu'on m'a dit à bateau, on dit en l'air na lo bakabo ibayoka kate bandima kate basala kaka batembe. Batretaka au warrior, au petit na au pauvre génération Bercy ayo. Bon, le nombre des exemplaires vendus sont publiés. Maintenant, lorsque nous essayons de voir le cycle de vie de l'album et moto album ezanangoti sikoy. Est-ce que vous avez dit que Formule 7 et ça succès na banzembo tout mais banzembo musu e banyante. OK? Si mokolo banzembo wana mususu obino boyebi na nte wana ekoyebana. Et elle soko ça succès. Dis que des diamants encore, ozo sabino bozoko yoka tendengeni. Formule 7 a combien de chansons? 31. Mais si on a le nombre de bateaux, il y a un bateau bayebi. En tout cas, il y en a 7, 8. Il y a 9, 10. Bon, merci. Donc, il y a 10. Donc, il y a encore 21 chansons que vous avez notées. Vous avez regardé. Donc, les temps, il y a 21 unions sur Tikali. Et m'a tapé ça, le succès, disque de diamants. Mais pourquoi il faut fallait comme toi, Zouango, Charlie Kadima? On dirait qu'il fallait bien entouré. Les Camerounais entourage, on me dit pourquoi. On me dit pourquoi fallait bien entouré, bien entouré, bien entouré, bien entouré. Baninga bana entourage à ma bé. Bah tout musu super bagina ba entourage à bien mais baby ça na entourage na bango. Bah tout musu super. Si on a par exemple l'équipe Nyonso Yoza tout autour, il a fallu. Au moins dirigé par directeur Edi Badiata. Mais pour Yoga comme Edi Badiata, il bosse beaucoup film par autant d'ango. C'est la zali autour de la Kofi, non? Ngayo na oloba, la zali autour de la Kofi. Autant la Zingeti, Banani, tout ça. Au moins autour de la Kofi. C'est l'équipe on peut aller dans Okaka. Autour de la Kofi, on peut faire ma caméra à l'air ou à la Kofi. Mais tant que vous avez vu sur la guitare, vous bien tenir ma petit. Il y a un petit peu. Bakay. Ah. Bah tu me souviens pas là qui n'a pas un ango. Moi tu m'as regretté ça. Mais dans mon attaque, il y a un monde il fallait ça les macaques. JB, staff ya marketing ya JB. Et qu'on a ça là makambo ya danger na mokulu. Il y a danger. Mais il n'est jamais trop tard. On a âge vert comme non. Oh, moto. Wendo azoaka car lera comme dire que ta retraite. Moto. Yo zo bena ba âge ni. Ayemba déjà zobina tisiko. Omona kete. Alors. Hein. Voilà. Et puis, on a profité de l'occasion, on a fait sa félicitation à Abraham. On a JB Mpiana. Pour Nalibala. Pour Nalibala, na Yena. Moi, King Kester Remené à Moutoua Zaman. Félicitations. Beaucoup de bénédictions et portez-nous de petits-fils et des arrière-petits-fils. On a fait bango bata wenge pour la fête na bango nanu. Moi nanga kuli. C'est na benga sana ngaba tata moi site. Ba tata moi ça ba mission musu baza. Boto na. Bon au mona ki joli mu bien la té. A représenter qui mené. Té. Na mona. Alors
sikoyo olingi basangisa nini mpo ezalaki makambo ya victoire eleison na clan wenge olingi babenga banani mais clan wenge yango tomoni Marie Paul te papa seke yo moto oza kaka moto ya polémique mpo na nini asa mpe mwana bango mais baoyo bayaki wana nde bamaster oyebike bato mosusu tokozala mpe na famille toa bandeko me toalaka na vraiment bon terme te omona okendaki pa tante na bino wana mingi te tata mwasi aka moto makelele trone elinga binda okendekende kuna mingi te mpo mais epa pere aleki bamonako kuna chaque jour ezali normal mais omonaki wera te alors omonaki Adolphe Tata Mobich alors déjà est-ce omonaki Blaise Boula mais oro azalaki na stade na bango nyonso no boponi obeti ya Blaise Boula tobetika ya Marie Paul na lobi neti na feti ya mwana ejibe Blaise azalaki te ndenge nini otangi Blaise te yo oke kotanga kaka Marie Paul po baekartaka ye mingi yango natangi ye mais lelo bato ebele basepozaka beaucoup de questions. Charlie Kadima fali Ipupa ozwa badisque d'or azozwa badisque platine lelo cérémonie ezalaka te balobi cérémonie oyo bazongisela po opesa fali yango ezalaka te fali yango cérémonie ezalaka te disque d'or bakotya yango ata na bakotya elongo na poste batya yango na DHL batindeli yango na mboka yoza so producteur par exemple à Singapour cérémonie ezalaka te tala bina caméra bato non mais nazoloba yo moto ye na question basite bato wana bakofala azwaka cérémonie pesi bapeste na ezalaka te nalobi boye soko bango bayebi te bakotindelo yango soupli fermé elongwe Singapour elongwe Malaisie baye komi na Congo producteur no aza kuna atindeli yo yango audio yango pa okangaka bafoto tie na ndako à moins que ozala na événement moko neti oyo coïncidaki na stade de martyr baremetre yango mpona koremercier bafane awa kutu platine ye donc masamba débat bazovivre platine bato liboso braza du privilège na isi non bawario na braza bozala fier quoi oui donc en tout cas baoya kini bokatisa phénomène ya faya kobeta bastadi na badisque na banini mais neti awo yeye sikoyo siko abombango mpo bato bapesi ye yango bafane bo bafane yango bazala na stade masamba deba siko basala ndenge alakisa bango yango à l'honneur voilà bino nde bosali ngai nazala ndenge na lelo yango oyo nazwi atango bino bolobi oyo azosomba bino mpe boya bamillionnaire bandeko bosomba ka ya bino nombre mpe ekokoka omona bakopesa mpe bino ya compliqué te lelo ofali Ipupa Masamba Deba le 27 oyo déjà depuis Masamba Deba banda c'est la première Congolais outi na Congo Kinshasa na biso akobeta concert payant ke bandi de concert à Mobimba ils a fallu Ipupa mais nga na sepeli parce que efungoli mpe nzela mbala moko mpona baartiste ya Brazzaville lobi bokamwa te rogaroga na stade Masamba Deba ok lobi bokamwa te patrouille de star na Masamba Deba tokamwa mpe te fe rigola longo akobeta Masamba Deba kitoko ebele nga naloba déjà nalobi ndenge kaka mokolo alobaki nous allons redémarrer les affaires et les affaires ont redémarré, on le sent, on sent que les affaires ont redémarré effectivement donc oya makasi azo miyoka ki akoki bafane na ye babidi prese todie Masamba Deba tokati mpo nga neti wenge BCBG tout terrain 4x4 nga na regreta mpo bon na bandi eza na calendrier ya Amadou Djabi abeta martyr
mais koka soka kana martyr te fala katisa na ngamba braza pe abeta masamba deba do bango kutu bakoka beta ngo avant le Kingaya avant Fali mon bakoka beta ngo avant parce que so ba beta kiango bango eringa buka na kutu mon l'air wana mais comme kana lobaki il n'est jamais trop tard quoi et go ça manango lisusu parce que mystère ya wenge mythe nango wana eza nanu na mitu ya bato ebele bato yango peka ba congolais te ba africain na Afrique mobimba pe na monde pona ngai retrouver ya wenge wana bakosala nango tourner ya kosakana te ya monene quoi. Mais c'était prévu pour ça, ça va tourner, ça la album, ça. Nde loko siko tozoze la concrétisation. Mais lelo fallait pour pas phénomène stade et lelo fallait pour pas retourner qui tout le monde peut super makamunango tout le monde ndeko na biso faire rigola pe ataki date le 24 juin mais Lupemba. Hein? Lupemba. Bonne chance à faire rigola. Mais héritage ça bétek. Mais il y a fait rigoler veut causer ba problème nani ba balingi faire abétaté il y a des autres artistes balingi faire abétaté bande ko ba artiste congolais bolim sangai bolinga faire abétaté pona nini Fali abeti wenge ebeti héritier abeti bongo faire bozo boyela nini bazo waze kwazo yati mais bango balina waze ka bazana ba guerre des fois ils ont yinda ya nani waze kwa ba pesi date faire ba pesi te waze ko sengela faire ba pesi le 24 ba pesi le 30 ba ta faire ba leki et puis ba panneau ya faire ba romo ligoté yango ko ligota on c'est dit ba okata ba bash na ye ba kata yango na banzela ba okata yango ba non Fali pour pas zotinda ba s'il vous plaît na ba fan il y a musique ya Congo na ba congolais oyo bazo kata ba bash ya faire gola ngai na yoki mutema passe parce que ngai naza producteur na yebi dépense nini esalemaka mpona kobimisa album na yebi dépense nini esalemaka mpona koréussir organisation ya ba concert ya minene ndenge wana le budget qui sort eza bambongo ntango mosusu tokotika tovanda tobokola nango bana na biso mais soki tobimisaka yango ezalaka mpona promotion ya culture ya mboka tozali kolela awa baivoirien banigérien bakomi kosala boye mpona miziki tout ça lelo lokola miziki na biso ezwi mwa souffle ya respiration soki kasi biso moko motu tobandi kobayone banani baaffiche to ba panneau ya ba artiste ils en a 24 non la triomphale non en tout cas au nom de tous les artistes congolais de quelque tendance que ce soit j'implore et je demande à tous les fans d'arrêter de faire ça ok. Batika parce que ils allaient charge ils a dépensé belé et puis panneau ils a dépensé belé Charlie Kadima et le roni origita ngo pembe na faire rigola nazonga ka ndambo tango mona ka tant qu'artiste aya beta parler du peuple ba pesi yango te ça fait des débats abeta esimbite lelo na stade to molitina ba panneau ya ba arme action ils a final le 24 et commence le 17 à le 24 que faire rigola ba pesi stade te ba golo ba lobi ba juste stade et il y a fait des débats aux sala matisiko na yebite na za gestionnaire ya stade te mais ce qui fait rigola a fouti pour la location et à stade pour le 24 donc azala sûr que concert ils en ont au bêta stade fondé bêta bato ya arts martiaux ceux qui bazali na festival na bango na ba arts martiaux et tout mais basaka on a kata stade de martyrs basaka na ba stadium na bango ya pembeni pour bakota kuna za na organisation
ba badge na bango ba na lien na bango ba okende ba oyo baza na billet à concert ba côté na bango na nzungu à ma famille. C'est seulement l'organisation. Ils ont des organisations ici comme encore. Mais ils ont un problème. Au chef de l'État aux arts. Ils ont un problème. Au chef de l'État aux arts. La finale. La finale Yanine. La finale en action à Bengsi Jackie. Jackie ouais. Jackie chante. Avec moi. Ah oui, bon, avant événement. Na Vandom. Naza na informé tengai. Oh nyonso na nazo kaka na mnono pende ngozolo baboy. Voilà. Mais sur le plan organisationnel et surtout tout le chef de l'État aux Alawana. Donc en tout cas, sécurité aux Ayamaktas et puis organisation aux Alaya bien. Na concert à mon ennemi à faire. Quand c'est fait là qu'il y a un stade, chef de l'État aux années na une manifestation. Tant que nous peut ici là on avant midi. Voilà. Festival ya arts martiaux ils ont combien de temps? Il y a une journée mon matin. Yo yebi concert à Stade des Martyrs, to komati ba 15h 16h, ba to ba o yaka Nantes. Donc festival à arts martiaux ils ont déjà c'est signe nango. Donc ils ont qu'un problème il y a organisation. Il y a un problème sous terre. Voilà. Fallait pour pas you arena Paris la Défense. Oh déjà até ba vente déjà il y a ba billet, tout le monde déjà sur 100% 75% ba billets vendus déjà. Tant mon a qui ça yonde. Mais na émission na salaka na collègue na mo Shadrach. Les Rwandais déjà ba annoncer kaka déjà na nous kaka que Paris la Défense et tout. Et na ba no que Simba. Et Simba au bêta. Et il faut ça l'anga bien. Parce que les lots ba artiste boni à génération a fallu to la promotion na yi ba ko oser ko beta salwa ba mingita mais ce qui a osé et puis a lancé vente les lots bozoloba 75% déjà des billets vendus événement à quand voilà quoi de ceux déjà 75% il y a ba place ça a déjà été comme ti tokoma kuna na mokolo yango ya nini ça ne mais débat ce que zo salama entre Kofi il fallait on débat où est la salle tout le monde Laurent Sokoko et puis oza producteur il y a Kofi Olomide et puis Kofi Olomide qui a lobby qui on va le premier congolais pour Robert na yo arena problème est até mais problème est até calendrier ba ko c'est la ngo makambo. Ça veut dire quoi, on n'a pas pointé? Calendrier. Bako c'est l'ango makamda. Pour ça le bio les 10. Pour toi quand ça que toi les 23. Quand ça que les 10 les oye goyate. Au moins tu baluka les 24, les 25, les 26, les 27, les 28, les 29, les 30. Les premiers, les 2, les 3, les 4, les 5, on a des 10 et quoi. Voilà. Ça veut dire quoi là? Calendrier bako c'est la kango makambuté. L'air robetama oya robeta liboso to komona ye. Ya compliqué. Oya lobi ya robeta abeta. Oya lobi ya kozala liboso abeta. Oya kozala mibale abeta. Mais calendrier ba fentela kango te. Suka nango ba date wana ekokoka. Suka nango musique ekobetama oya robeta liboso biso to komona to ya lisusu. Bon on nyonso na loba ya ba disque d'or, disque de platine. Yo zongte les leçons na lobby ya disque de diamant na lobby pe na calendrier ba ko c'est la roma kambuté o ya ko beta liboso to komona o ko ya lisusu to tunana makamba wana otiko loba yango Laurent Sokoko producteur na poto ba yebi Laurent Sokoko le producteur té on roi pétrolier au moins siko que ça ba problème lobby pe au moins album ezobi mabalobi Laurent Sokoko producteur. L'air à repérer sa disque d'or, le bien ça, le coup au moins à gangi les sous. Voilà. C'est ça la réalité où les choses qui se passent dans l'industrie musicale à Congo. Que nous déplorons en fait. Que nous déplorons. Si vous commencez a créé structure à production,
azwa mikanda ba reconnaître en France ba yedu au moins que ça procédure ekozwa 8 ans 10 ans. Non mais c'est vrai. Kasi na otobetelo yango liboso pourquoi mutu azamani azakoloba musique na biso yana ghetto na pesi yo raison mais omoni ke yo oye koconfirme lisusu osele mpenza point de vue na ngai na makambo uti koloba wa Laurent Sokoko producteur yango natuni yo kaka bafrançais bayebi Laurent Sokoko lokola producteur te soki déjà bayebi Laurent Sokoko lokola producteur te omoni teke yana mwa kokoso bon lobi sikoyo Laurent Sokoko soki azwi a produire album moko songolo et que bazwi yango disque d'or bato balobi lisusu ke disque d'or wana ekobota so makelele vraiment makelele makasi procès yo ya na Vodacom tout ce qui est nini. Oui, le procès contre Vodacom est allé en cours. Vodacom a salaki donné acte dans la cour de cassation. Et on avait déjà plaidé, la cour de cassation avait même promis de se prononcer le 10. Il y a mois au Tozali, il y a mois demain. Donc les lois à tout ça l'émission Toza les 12. Donc dans les 12 autres ça l'émission on a bandi la cour de cassation s'est déjà prononcée et les canagreffes tout vérifié tout yeba nini se prononcer qui na yango mais nous savons bien que se prononcer ils allaient juste pour nous ramener à la cour d'appel de Kinshasa Gombe afin que tout plaider et puis tout vider la procédure quant au fond. Voilà. Bonne chance à toi. Merci Mingi, mes chances ils déjà Mingi côté. On a eu déjà. On continue à voir Mingi côté nangai côté vérité zali. Côté vérité zali. Amen. Et le quoi Sokoda yeka na recouvrement ya droit d'auteur. Zaka le quoi Snell azo senga mbongo ya courant na yebo salela kana ba mois eleki. Sokoda. Oui. Sokoda. Biso zaki témoin tant ba qui ont installé ndeko na biso nani Blaise Boula na équipe na sika o bayaki au jour wana bayaki ko installer na bureau ya c'est dit va ça là remise et reprise na vena biso nyos ko lango lero ke ndaki omoni basaki remise reprise te basaki te nyoko longa zaki te bakanga ki ba porte ya donc c'est que babu yaki Blaise Boula aya na lokola PCA Sokoda le to suki nini ba décision c'est quoi yaki que annulé le procès verbal nyonso ya l'Assemblée générale oyo et reconnaître que Blaise Boula le roi PCA ya Sokoda. Ah bon? Oui. Première réunion le 12. Première réunion au conseil d'administration depuis Makelele wane bandagi et hier jeudi le 11 à la Sokoda. Solingi na opesa extrait. Que marmonio c'est quoi o ingesa matata ezagi nango na tina ya kozala te parce que prémisse na bango muto fosaki makambo nyonso donc ils se sont référés na ba statut à 2015 où essaie tomba ekoya déjà bakimaki à 2021 kaka po ba membre ebele ba perdaka qualité na bango déjà ya coopérateur notamment ye Blaise Boula bango baboya ko simba statut à 2021 des raisons bakimelaki yango. Mais les textes en vigueur, c'est les statuts de 2021. Ah bon? Tout ce qui s'amuse sur la question, mon avis, c'est à Soukari. Tout le monde, M. Fali, pour le King Aigle, je ne sais pas, autour de ce trophée, il y a feu. Flamme. Ouais, Flamme Award. Flamme Award, tout le monde est présent. Et puis, on a repéré ce trophée d'Adjou. Otoyebi ki ba guerre izala ki a tongo toyebi ba nani guerre mboka bino na gims ba oyo kanate gims na fali kana minoko na bino mais to moni kaka na minoko na discours ya
il y a Dadju Kolobake. Ça, c'est notre légende. Et puis, il y a une génération à Bango. La génération à Bisso. Capitaine. 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 Il y a Congo. Bon, capitaine, il y a Congo, c'est-à-dire capitaine, il y a musique, il y a Congo. Donc, tout le balelo, oh, nous sommes nzembo. Soko bazali na masuwa moko po bango so bazaba alanga nzembo. En tout cas, moto azo kumba masuwa nanu pona sikoyo. Et ça fallait. C'est compliqué. Bon, soko lingo changer un peu forme. Soko ezali loko équipe à football. Hein? C'est balé, musique soko musique ya balé. 11 joueurs au bas na terrain. Moto alati brassard. Fallait popa. Capitaine. Bon, on a bien choqué Batu Koloba. Dajoloba. Il y a capitaine Masuwa. Il y a musique à Congo. L'air est choqué Bango. Ce qu'on va il s'appelle Dadju. Bon, Dadju, ce qu'on va expliquer, Bango pour nani nié à l'obi beau mout. Si on va au sande. Na habité moi na tango yo kiango mais na lobby awa na lobby pona ngai nazo regretter que King Kester mené ya asi akei po eloko ya zai ko déplorer di kapa fungoli déjà porte to bimi na ghetto capitaine ya Masuwa bongo sikoyo na awa nazo lo ba fungoli déjà porte et puis congolais ambassadeur d'Atu a confirmé ndeko wana ozobuka no tobenda ba polémique ya Ofele ya Pamba. OK? Le prince Dadj. OK? Maître Gims. Le tout ça disque tout un discours que il y a Dadj pour Gims to yoka yoka. Mais le lobby déjà, ce qui bango moko bazo reconnaître yé. Bango ndebino bolobaka bolobi ote fallait à danger te banani o mutu baleki Dadju baleki ba ngada te ko batite bino ba Gims baleki mais ce que il aime ba besi yemo ko mi Gims micro lobi en tout cas ya liboso na nganga na nsimani ba pesi Dadju micro Dadju lobi capitaine na biso ya Congo bon ce que to ba dans soi na lisusu ndenge wana na l'air bango moko pe balobi. Alors, bon, on a évité, vous avez lignée à Thomas. Pourtant, Thomas, la Bible, l'herbe, la xarie, pourtant, na Yezo, le bagi mokondi na ndimi gosé, a changé à vie. Alors, on lui temba tchagi. Bon, siko yo na ya fali. Bino botangia wa game, c'est nani game, ça l'habité de fali, le bosonga après. Batuni Dadju le capitaine ya Masuwa na biso ya musique ya Congo yeyo yende Alexandre biso tozoken yo lero kana Masuwa yebi nzele tokinda muta yebi nzele zana capitaine alors c'est compliqué coup de chapeau fali pour pas régler alors non omoni na mboka biso Congo toni maraba tout ça ba kufi ande mabe fali pour pas yango la boyaka koluka ala capitaine nazaka prophète on va makambo avant naza catholique prophète na biso epa na biso na catholique ba ka na bible bazaka na kati akuna ba Élisée ba Isaïe tona bango na bible biso ka ba prophète na église te naza na nga prophète te mais makambo na yebisaka bino yango sur des données fixes scientifiques prouvables. C'est que soki mayele ya moto ezokoka ko expliquer scientifiquement makambo ndenge ezoleka te nde ekomaka o banganga bautaki na mboka o te molimo moko ebimaki na mai o abendaki bilima ya banane pour rien des choses connues scientifiquement prouvables mayele no esuki yo komo mona ngo komi magie voilà nde pasi yango wana le vieux King Kester mené. Ah, des marchés va nous ça il va faire la chalet kadima. Petit non le King a moni d'anzela. Te a moni te a fungoliam. Ah, a moni pas fungoli. Tu peux à ghetto. Ghetto. So qui musique ya la kata ghetto ndakuti e kangami. Sikoyo, il faut ebima na ghetto pour ebima ekotana.
sikoyo porte nzela kofungola pla po ata ezaki soko ato fungola porte ageto ngo bimi obimi oke wapi po zaka na bandako ba manzanza na banini pembeni nzela okende ebanite muto alakisi na nzela ya kokende na ndenge ya kolekela Fali yebani monani coup de chapeau à Fali Ipupa règle na mbozo sala pona mboka c'est très nécessaire pour nous étant que Congolais na fier au beta tolo que to na Fali na mboka ouais. On a vraiment fier au bêta. C'est dit, surtout lui, bobo, quand tu as un warrior, non. On est là pour nous ça là. Si on a mon pembe dans le pembe, non comme noir, non comme son noir, tu as méchanceté à Congolais. Bah nous comme c'est là que vous pembe comme son noir na kanda. Pour il faut pas tout comme ça à comme tout le monde non. Ce qui pour salir bien tout le papier est bien. Alors ça là bien pour aller tout comme ça ngote. Pour nga zaina ngola na mwana ndeba shungu balinga Fali pour pas ça ngana soni. Moutalo balingala te mais la voiture na yo quand j'aime Fali Ipupa. Comprendre, c'est des photos to bois qu'il est ba fleur. Le gars Fali Ipupa, biso ba congolais, ba vrai congolais. Biso ba Benji, tant est-ce que tu au sala mambo là normal to au sala pe mabe to mabe. Au sala il y a bien to loba. On soutient tout le monde parce que biso ça pour la culture ya mboka na biso ça de l'avant. Merci à Maréchal les surveiller ça. Mon colo restaurant Yolo Ezo et puis mon vieux Jimmy Bella ou papa nanga Jimmy Bella on appelle si ombo te pas sozo mi appelez moi Benji Bella au père nanga Jimmy Bella et puis Jonathan Balok tu fais trop na suka ba ibasi occasion otala yo Charlie Kadimana intelligence na mayelo za nango kabulila ba congolo ba tamsu ba bon fait ba yebi mende ba isenga ba betela bango c'était na marteau tota po ba zala va comprendre. Et ça, il y a Robert la CTT. So bandeli, Rolande, la mais ils allaient que tout ça rapporte étendard. Où c'est un simba, makasi lelo pour la culture et la musique à Congo. Fali pour Badicap la merveille. Ils allaient que la TMBT. Résultat, ils ont appelé félicitations. Naïa, parce que nous avons présenté un mot de vive voix. Félicitations DICAP pour un disque de platine nayo mais ngana sina prédisa qui mais na monipe modèle formule c'est ezo kendele et ko le kana ba platine toko ke na ba diamant. Encore une fois félicitations et bon courage gars, c'est-à-dire liela ngo na linu yo yebit liela na linu lino penda tina suka soke liama penda liama lia penda lino tina suka sous les kauka voilà sous les kauka Edi Badiata Coco Dilasso Binotou staff voilà on appelle Bino mode Yayus fiston coloqué Zapatero Nzambe voilà donc Jésus Noël Chege. Boni basango. Oh, à domaine prêtre. Jésus Noël Chege. Prêtre. Akota la kalanga te Jésus Noël Chege. Ah mais ah ozolo ba yoki tala ye. Jésus Noël Chege. Jésus Noël Chege. Ah. Te batsa bala mo ketel moko. Jésus Noël Chege. Go give me that cigar. Ninga ko ko bena re. Wa domaine. Wa domaine. O bakisaka wanga. Wa domaine. Parce que ba avant tout ma wa domaine lo ba. Jesus. Jésus Noël Chege. Jésus Noël Chege. Ce qu'on denga la olobanoka bakisaka pe wa domaine. Atala takala ngaïd. Bon en tout cas Jésus Noël Chege. Benji Benzema. Azolela. Papa Césali Jésus Noël Chege pas Césali. Talakala. Jesus. Et toi, Jesus. Ah, écoute, Wadomene. Merci à Jésus Noël Chege. Nalinga comprendre forêt sitanga forso na borongo. Moi comme ça so borongo yo mo elengi mo bo. Bon là, il est déjà pour na biso. Bana lingwala. Donc au candidat zolinga ya azoka na bilongo ne ya bomba azela 2028 agoya mais pour na 23 awa abomba na ba planète azana abomba tenga ozade voix pana ngai 6 ngai voix liboso ngai
wana siko wana le tokende na lukunga na députation nationale donc voilà ça déjà voilà. Merci beaucoup trop na suka moi quelques babanga en tout cas libanga mnene na bwaki yango wana mais moko na bwaka ko eleki mabanga to zaka ya Fachi Beto mo kontombo président Mboka ya isuka soki yote mususu ate te mama Denise soki yote mama Denise Nyakero batelela biso papa Fachi Beto soki yete mususu nanu to mona te na bakoto ba mususu ba oninga babima bima na mulili wana to tala tala bien mais to yoka pe bien te to mona pe bien te Fanny Cheese quoi donc tu comprendre que mokondi ya congolais alingi Congo pe na souci ya Congo et namoni vice-premier ministre en charge de la défense. Au moni na ba armement. Autosomba minduki ya niveau. Donc nazolela excellence Jean-Pierre Bemba Gombo. Félicitations. Donc en tout cas bitumbeza wazaka donc to batela ekolo quoi. Voilà. Merci à Cynthia Simic Clarny et Labo Diva la Mama, Paul Odou Santos Guerrier, Rodrigue Matadi, Belle Ouli le Gabonais, la puissance mondiale, et puis Bertoni Sinda, et puis Harmonie Lema, na Péchiombote. Merci à tout le monde, merci à tout le monde, occasion de la biso, le lieu dans qui change na vie dans Charlie Kadima. Na ebi ke bate belé, batala biso mbali ba bakisa ma eloko pona mona yango na ba commentaire et puis na ba remarque na bino salaka na bi ki ba prendre beaucoup de choses état que congolais to linga mboko votre frère Benji Benzema le grossito de la presse garçon vitaminé na elongo na équipe na Mobimba. Merci à Richard dans la sima caméra ceux qui nous ont prêté biso encore vie beaucoup de vie lobi sous tout ça nous musala comme de d'habitude mon colonien sopoto c'est pelisa mis sur na bino na matoyi na bino et bakisa marambe belé Nenga Moussala et Sama. Merci. Na code mondial ya Wuli Moucheni. Notre vieux Atika Bali qui n'était César Passioti Yango Iloboko. Venanga Jimmy Belaou. Et puis Nanga Mukuna Papa Curtis et Brina et Gracia Mukuna. Diembela Antoine Mukuna la Pession Bote. Batutu Balenga Abiso. Tokutani prochainement. Bye à vous. À la prochaine. Ciao. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.